C'est une inspiration à masque. On est en Afrique. Inspiration à masque, on est pas si bolite. Un bakacha américain. Toi c'est Pélisanga le rôle à Goldberg Azate. Information comme pas na nga na leki na makasi. Bosunga biso pa do planto na posa bunda tozolia te bana bazolia te ndako ndambo ngweza ya oka poto lia kana sport. Donc Jésus azalaka Jésus asenga botika ba mki baza pemena na donc azabe ma Jésus bakati. Tezaka mbango osalima pompage osimbili bende donc osimbana mutu baboyi donc ve na biso ki kalamba te papa wemba mona ka sepela ki na nzoto mona ezokende mamuke bien po nazaka na kanda obete o Jamaïcain na obunda tekiki na sukane likolo abete kezaki ndokite poto za ba africain yango mona kindo kamse marake na ndenge mo asalite anda ba meke bazobunda biso tozobunda te tozaka toujours na ndako l'état Angola bo limbisa bo pesa biso ta chance ya kozwa biloko wana na pima ko ya se e koma na mboka po liloto se pesa pe bana o ya Angola na bakadenga eti lelo de na bima Robocop po da Jamaïque. Bateau dans la ceinture, c'est va tchaka ceinture on quoi mais ça. Tu vas venir préparer ngai avant na koma o nazali mettre Oasis, mettre Sangoku na nive beaucoup ma. On a Robert avec mutu bande tisuka na chenikis na gagner. Mais suka ba be la Tchelo koana bateau dans la ceinture, c'est va tchaka ceinture on quoi mais ça. On a ça là tout, on a évité. Bah, on a bien sûr bâti que vendre qu'on a vendre pas Robocop. Non bête. Non bête. Na bisi ok. Ça la liste ya batu tout ba na kisi makasi. Parce que on bête la batu mbangu nde bando benga professeur. Donc na oma ko pesa mutuku so na bête lo bifo ko makasi. Ba bunda akisi o lo baki o ba kisi o lo biki ba bunda akisi ba sala tekingite. Na bête bango tu na 0 minute. Banina maso na lit. Bani maso na lit ba mettre na lit ba misa tout nga sa lit na sa pesuna ju angolaultimaora.com ya ingénieur bravo balobi deux fois té do yenenga zawana boko fanda pena bo information bo zela mais déjà mi komeleli pardon si tona to monangote hein ingénieur bravo batika yo balobi intellectuel yatanga donc on a des boutons mais des boutons mon anité na image donc comme ça ba boga ba belle fille de information na source sire de yé pour vos informations vous allez voir télé réalité batu to États-Unis batu Europe batu monde ati botala yango yo sito yo ngai pardon si t'abonnes to monate vous comprenez il y en a ça ba ko ba site musubo tika biso pardon ba site belé bo sokola te bolinga maité ba sokola kate mwana sokola kate ascour. Bon tardi, très chers internautes et les amoureux de mon émission, qu'on se le dise, l'émission Vamchfala, l'émission Tolobela toujours car Katia Angola Outma Orababi, bon s'abonner toujours, je suis Lumière Nabino Yeyo, Ayel Susukara, Kosepe Sabino, ben internaute, bon, mais sans toujours Kolandara, Lumière d'Angola Babi, bon s'abonner car Katia Angola Outma Ora TV, pe Angola Outma Ora News, Babi na chaîne Moko Oyo et Kangi Angola Mobimba Tope Kangi Monde entier, c'est toujours Angola Outma Ora. Et pourquoi pas je dis joyeux anniversaire à Kadima Bokete, Babi camarade Nanga Moko privé, dans ma privée, Kadima Bokete, et encore à Alice Toalani. Joyeux anniversaire à toi, et je dis merci à mon boss, Babi, mon boss à moi, Oyazara Keshenmer d'Angola, toujours qui toko Julisma, Babi, papa, maman, c'est Julisma, je te salue là où vous êtes, na Pablo de King de moi, donc Pablo de King de moi, donc je suis lumière rappelé sur Bambote, Babiso qui besoin na posa Rolanda Biso, Balobi kaka espace moko my brother na gade na nenga ba Congo boroswa biso na kati Star Time, Rolanda toujours émission na bino oye bo pesa rabino esengo émission ya bataminene donc eza émission Tolobela. Et je dis encore merci à Badjo Muzombo Babi Ladjo Muzombo na pesio Bambote Belé pourquoi pas à Jirbo Muzombo mon Zombo.
Girbo Muzombo mona ba Jombo babi bon confinement esika et Joamio Aisha Kobi Nzambe ya blouson mon boss Aisha Kobi Nzambe ya blouson ba yebite na Petangol Nanke Aisha Kobi Nzambe ya blouson. Et aujourd'hui nous sommes le lundi Choucha Lumière d'Angola ayeli bino invité oyo bosenga kibobi mais Choucha Lumière yela biso ye penda tozana na kombo ya Andy Moakadi, donc Andy Moakadi, Andy Moakadi dans le nani, aye toko solo là par rapport à la carrière nae, toko solo pourquoi pas na mike balingi kolanda landa ye pas apeka sportif le kola nenge bo mona ki na yamba ki na yembela ki bino zombie te ki bambi bo mona vraiment ba oyo ba ça toujours et pourquoi pas je dis encore merci na ba sportif nyoso ya Angola Kinshasa et à Vienne nga ya bakati babi edingwe moto na ngenge Vienne dingwe je te dis merci Trovada donc on dirait que toujours il y a émission nabiso Manassé Bokonga mon fils à moi quand de tobaki tozana espace bien chez président Munyanga babi toujours agence La Grâce on est là toujours sur la penda na Robocop il est là avec moi Robocop cerveau moteur hein Robocop bon tardi Robocop si bon tardi Saoudi tato de bain on te zo pe no mama belete non akuti no mona na ringe za na ngoto bunda na nani penda ba marambo déjà na moni ko mi ko tombuka na émission lumière d'Angola kenda kabo. Merci beaucoup Robocop pour koloba mission confinement ils ont le kandeni na ndenge ya pala confinement ils ont kende te zo kende mamu qui est bien pour nazaka na kanda obeta za kanda ya obeta oh maman quand on confirmer tali ba biso ça va on va l'état le vie bon c'est confiné tous à la bande pour le malade c'est quoi yo kanda non kanda ba meke bazo bunda biso zo bunda te tozaka toujours na ndako esanga pasi na okimaka bambango na mesana obeta bato chaque jour mais bato bamona soute obeta po baboyi bato babunda donc esanga pasi parce que nabi que malgré balobi confiné à la maison moi ba entraînement en coulisses ezalaka nango balobi te ke vandaka na ndako eza ke temo sa sportif esengaka moi motoke bima te bambango ya 5 heures ezali mbango ya 5 heures na osala individuel naza nanga nasalaka nanga mais na mesala mingi kosimba moto ya kobetaka betaka bato trop donc moi osimba na moto eza te ezaka mbango osalima pompage osimbi libende donc osimba na moto baboyi donc cho eza te mais kanda ezaka makasi. Merci beaucoup Robocop. Pourquoi pas au lobela biso mo liloba moko na bato basi kotika biso na moment oyo ya coronavirus ba malade belé ba famille belé batiki biso mo liloba tant que sportif o loba pena ba kondi par rapport ya yo muta musala sportif c'est un robunda oliaka na musala wana mais bozo bunda te kande ocho loba ba américain ba va na banda ko me bazo sa musala toujours mon en opinion ndenge ezaka bango na bango mais public ekotate bongo pona bino mo lilobe ezala na bakonza mboka bayeba et surtout na ministre la bino ya sport ayoka bon pona bato baki batiki biso pona ba malade oyo haliboso na ba famille wana nyonso tout ezaka ne monzambe mutapesa mutazwaka donc eza ngo normal esalema bongo donc mama obota mwana na sima mwana okende donc normal pona biso na éviter suna rolo banini mais bakonza mboka bomeka même kosala ndenge baninga mibanda baosa tomoni kuna baobunisa bitumba sans public mais biso ata sans public bozoboya na éviter so ezanini biso na biso bato bunda baosala bateste makambo nyonso tout oke tobundi po biso tozana biso mpo ya kosimbana tobundi mais bakonzi baboyi tosimbana omeka na kosala biso ata ji wana bosali teste automatique tobundi kombeki en direct na télévision ou na YouTube ndenge ezalaka kaka esa bien bosunga biso pa donc tona posa bunda tozolia te bana bazolia te ndako ndenge bongo eza ya okauka po toliaka na sport na yebi musala mosusu te na yebi kaka sport so lelo bomi biso boye ti anu esida donc mpona mosala osala susu te. Merci beaucoup Robocop et merci trop cher internet. Balobi sans monteur bon balancer les bisous vraiment image et ya catch nengeni Robocop azako bunda vraiment na katia ring. On se retrouve tout juste après, merci.
Sur ce plateau, merci à toi. Surf moteur, tout ça, on a dans le kaka toujours en Robocop, la biso ezali carrière na yo, carrière Robocop a utuapi na bimisi Robocop, abanda musala na ndenga ngola, to Robocop abanda musala ni na ndenga bakin, ou bien Robocop misu makasika parce que ibike na mbinga ki ezali nango bondokeza nango bona izikota karajan. Msala pe bandi depuis muke msala bandi muke na âge 8 ans bandi na maso na lit bandi maso na lit ba mettre na lit bazaki misatu azaki na mettre sangoku na mettre oasis na ndenga bakini wa na ndenga bakini bien côté masole bandaki côté bandi au préparer ngai avant na koma o nazali mettre oasis mettre sangoku na nive bokuma tozaki na bango ba préparaki ti lelo na komna ba niveau na pe bakolo basengaki po liboso kombo zai Robocop te liboso bando benga nga professeur wana sti musu na ndo sala parce que façon ndo betela batumba ngunde bando benga professeur donc na oma ko pesa mutu kusu na beti olobi foko mama makasi ya pona beta mutu rapide quand tu es sous na ndenga catch nezala raga na masula catch ve na biso ki kalamba te papa wemba mona ka sepela ki na nzoto mona comprendre le mono azana elo mo beso to cheli boso ok liboso hazinga apesinga na maboko cap ni na lopufu azua kadengai na trouver la page action na simawana mettre njube bazara na simawana bakadengai ti lelo na bima Robocop pour da Jamaïque. So de bito landela bien na ndenga Rwanda wa eza papa wemba mta mona ki talent na yo a style na yo apesho na maboko ya trovada donc ndemo za na peta trovada po so beto landela mamto mona ko mingi pepe na trovada ozara pemene ngaka sabwaka ma ne rezaye ndembena ala samu sala non trovada la samu sala te mais trovada za ve na ngana ya ndako na ya famille a passeport ya passeport trovada kota e kachi boso na ngai trovada bandi kachi ngando sa kachi te tangu mana komina posa kachi na ibisi ve na ngai trovada na besoin kachi trovada ameminga papa wemba po ba wemba na sipela na ngai mais moya yo sula na ngai ezalaki te ya ndo singa volonté na ngai moko sala po na koma kote na ngi na koma trovada ameminga kuna ta ameminga kuna apesinga maboko ya traîner ni na lopufu nina lopufu tema trovada pa zalaki so nina lopufu azate trovada pa zali aosunga ngai na sala bwezonga bo wana suli tite wana tokoti na monde kachi ya
wana lit te on ko tsama na catch pona koma ndena komi papa da jamais pona lit na uti professeur na catch na esiko Robocop. Ouais. Ok, merci beaucoup. Ba art martiaux nini oyo yebi na cadre musala o balakisa yo. Bon, nga c'est lit. Na c'est pesu na ju. Na bani na ju avant que na lit. Ju ezaki famille biso tout ando sa ju. Famille mbato ando sa ju. Siko bando bwato sa lit pona catch. Ba mona so sa catch pona kisi mama ndo lingate. Tangu na bandi ko sala ju. To sa ju awa lit mpandi. Mais nga mote mananga ezaki mingi kaka na ju. Ni na kimara na kena na lit. Tangu na kena lit. Famille ba homi ko kata ngai au sein sport te. Pas na sport ici de communication na classe na jini ni mayo na tina saki na kimi na kena sali si manazongi susu ndako. Ka atie kriba problème wana. Temala linga ki on mingi. Ba ko longola nga côté na bana bana batininga côté mususu côté batindenga ezakaka. Donc maman lembaki na continuer kana lit ti le pe na ko makache. Pourquoi on connaît catch? Oza kalelo catch. Donc on n'a pas on a pe donc on a bona na catch te ndo linga catch te mais catch ne parce que ponenga. Catch ne ponenga par rapport à musala ndo sala elekaki mingi senga na ko mamukolo. Si on a une question, pourquoi pas un catch de Bundela, Bossa, la Ranzo, de mon académie, que les Américains peuvent avoir un style, n'a pas comment Kindoki n'a pas la banding, mais bien mingi kakana catch, n'a bien zaka Kindoki. Beaucoup comme ça, les Ranzo, on a bien tout ça, la macasse, mais comme Kindoki, Salabo et Poyope, la Katamsana, on saute bien, je n'ai pas voiture, on s'appelle Kara, na Kindoki, na catch, pourquoi? Bon, comprenant que catch est nana Kindoki, par la mort. Mais c'est au tali bitumba na ngaso na bondi so na bandi bitumba avant suka kindeke na suka nde bobenga o kindoki américain so tali John Cena o Jamaicain na obunda tekiki na suka ne likolo abeta kesa kindoki te poto za ba africain yango omona kindoki amse marake na ndenge mo salite yo benye comment on la ça technique et donc sima mingi peta mo pratiquer ka fétiche siko muta bunda akati na ndenge na ye po na nga pe maso chepe image na nga omona bana ndiko beta mutu depuis bande tisuka na suka public ne ndasenga eza elo ba message na ngo eza critique africain dans moi to négliger ngo eza te ponga robeta pe mutu bande tisuka na chenikis na gagner mais suka ba bela rare chelo ko ana to ba bela siko mwana négliger bango eza te bon balanda biso. Merci beaucoup Robocop. Merci de retour sur ce plateau avec Robocop et merci également à toi, cerveau moteur, balobi, caméraman, moko ya bogar et zalaraté. Donc tout le monde a un caméraman, monsieur Soumayon, l'obéza total, l'omituna, oaza mukolo, avant la moquée. Donc tout ça, na cerveau moteur, caméraman, ya bogar, pe ya taille, un petit caméra chanière, abimisa, oaza pour ça. Et je dis encore merci à ma maman Francisca Bossana et pourquoi pas à mon oncle Bibiwa, ou à niveau ya France. Et à Papi Sika, mon vieux Papi Sika, en France, et je suis rappelé sur beauté. Et Jenny Maeta, Chalmer Tessali, Jenny Maeta, Viviane Maeta, Toza Jackie Maeta, Dido Maeta, Kiki Maeta, et pourquoi pas à Maman Cynthia Maeta, Warren Maeta. On est là toujours, famille Maeta, Mobima, Nenga, Paris, Chalmer, Dangola, Apessibino Bambote, et belé, en Tozongi sous Robocop, après confinement, Nini Penda, Ozo Bombe la Bisso, Tozela Nini, au Robocop, oh, à Bombe la Bisso. Bon, et là, on a Bombe, les années, c'est que, pour le monde va bien. On a ça là tout, on a évité. Bah, on a bien sûr bâti Kavanda, on a vendu pas Robocop. Et là, on a ça là tout. Mais on a le barrage qui va cacher tout. On va bunda qui si on le barrage, on va qui soit le qui va bunda qui ça la technique. On a bête avant on a 0 minutes. On y en sort. Est-ce que ce que tu as dit dans ma caméra, pendant Robocop, il y a maman na catcher. Mais tu ne l'as pas na ceinture. Bitumata so bunda kaka yo ceinture ozana ngote même mon combat ngebelo ngana mettre ngana beta ngana ne mozata na ceinture moko te bando bana musalo ni ata ceinture ya au champion d'Afrique boko kutu ya monde tolobani champion ya Luanda kutu ya Angola mobimbo sata na ceinture ngote mais kolo bebele ngana obeta
Mais bateau va dans la ceinture. Est-ce que Bachara a ceinture on lui croit mais ça? Zombie de Kimambi a bien attaché ceinture nae on s'en pose à ceinture alors ma bokoto maloba na ngabi oh ngana ko bete dada mais atie ceinture combien de fois à part trouver dans ngana mona trouver dans ngota ceinture na été mais zombie de Kimambi a bien ceinture ngana tie après confinement on s'en pose à bundana azali c'est que na bete soit zombie dit c'est que ngana bete na ceinture information comme pas na ngana non ma kasa avec zombie de Kimambi penza na legena makasi next one maso on a fait le baquet bossa la kindo kinani no bibi encore ba zombie de Kimambi tomolo likolo bambie na se aroyo kane pasité continue que ça na kasa ah capacité bon mutazo lo bambie que ça pour ça ka ya dingwe bongo yo mais avant comme pas dingwe fallait pas ba tout mususu do akeka pas dingwe pombo acha no sentini ah pas que vous n'avez dingwe OK mabo pom yo kana sala mission na zombie alobi boye ana quartier moko te oye akobundane awa bango nyonso basé l'autre côté parce que amoni déjà l'autre côté tant déjà mutoza ko viser likolo amoni l'autre côté abi bango nyonso basé l'autre côté ngai na sentir ngo ata mo rasenga ngai combattre donc ngai mutu dans la na vie ezakaka edingwe na beta edingwe pas lobi na beta edingwe e bongo yo apa muta mona mutu l'autre côté fo simba mutu na do simba ne da moni l'autre côté moni déjà sina mote ngaso na simba na mutu na accompagner l'autre côté ce que ça besoin bitumba achanga na e senti wana etikala ki mabo pamba ni pale epe dingwe lo nya ki epe dingwe kuna ki okufa ki mabo pamba par contre ya bosa liwa maintenant signer ndeni songa za me yepe me to kutena signer se kele ngana makasi ba membe le babundati so aza besoin bitumba acha senti age buto munda pamba te pamba na boye so acha senti age to buninga na ye so gagner nga point mettre. Merci beaucoup Robocop balobi zombie de Bambi Prada mon vieux champion à Sengi combat habita ceinture combat ya pamba te donc na ceinture à Sengi pour bunda et que ne bien en bas difficulté ni penda Robocop ozokutana ngo na jour moko lo bana ngo bishusha ni mia amoni batenyo ngana la tarawana ezo senga penda mbongo ebele poyo yaka penda bana likolo tina se siko na ndenge nini opesa message na bana poto ba Orlando ba katia mususu bana poto ba Orlando yo no roi vient na Charlin et apesa ba mbote vient na Charlin. Merci beaucoup à mon champion Mwimba Texas vient na ya Kati donc na apesa ba mbote la Orlando vraiment émission ndongo sala toujours ba cadeau na bande kona yo bandundu et kende bien na ba binos ngite bazala toujours na kati na passi donc je te salue confinement au pena na moni musala les autres kende bien de se continuer toujours na Robocop. Quelles sont les difficultés au bon avec équipement on a premier ou à Libanda ils avaient ma trop cher muto asunganga mo muke venangai masananga samso samagura chargeran lo imda sovanga na biloko wana père nanga Shaolin na habité soki bakache msubaza o bawosungangai ya obanda otindelanga ba biloko nanga wana o apema o mona nango ezaka pasi donc oyo sepela asunga Robocop et ça nga bien pour na carrière na ngai. Merci beaucoup Robocop mais na mona musala no mingi plus eza bana mike hein Robocop égale bana mike bana mike ba ko apporter l'oni to na mona bana mike balandaka yo na système comme nango aujourd'hui la batu amatanzete amati amatanzete soki na ma hotel sabi système na bana mike ba mosala ça te fait comment tant aux aralikolo ya ring bana mike baza entouré tant yo zokote ça la combien mais premier non donc Jésus azalaka Jésus asenga botika ba mike baza pemé na donc azabe ma Jésus bakati donc Jésus bakati na nenga monde lwanda ute monde ya dans le cercle kacha bundana ba mike otuni ba mike so ba opesa nganini mais obite que papa maman yo ka mona soki mona zana bezo papa sela obobo sela ko bango yango mona za na bana mukolo po ozwa ezaka pasi mais mona osala pe ozwa pe mukolo on voit ya ngana ba Jésus bana kaka na bezo mikolo te bana ne ba benda mikolo na loboko ba pusani ba wa on a stratégie c'est ka ou bien au vendre que ça ma conception comprendre que monsieur nos amis colo carrière d'angé qui était pour bakacha be ba derrière bi konga na ki malanga la ba te
mpona bongo te jésus ntango asenga bamike baza pembeni na ye ezali mpe mpona bongo te eza nango kaka ke jésus bakatiya nde bobokopa po da jamaïka na basansi wana abi Robocop aussi sanga malobaka nde ezalaka bainternaute nyonso social media dangola soki azosambusa nde ezalaka bongo un moko osekaka mponga mpe na mesa nanga oseka nayebi ke koseka oyo esali plaisir na Kadika Dima bokete joyeux anniversaire à toi Kadika Dima bokete contre maître mwana moko malamu vraiment et pourquoi pas Alice Toalani ozali vraiment social media d'Angola a souhaité joyeux anniversaire à toi ma petite sœur privée yozala privé ya Yaya Emedo Singi Ige Singi donc privé venda Yaya na bango de côté sous parce que tozokende molo ngana lina pena tosana émission pena na teni na yo pena musala penza mais maintenant tenabi ke bosenga ki bobaki shusha tosala émission pena na teni na mais to sala kaka émission quand ndenge bosenga na bateni pour comprendre oye pena tombuka babelo comme obine ndenga moshusha na binzango yango na binta ndenge yepe atambuka kana malamu okolo banini poto komi kokoma na suka vraiment ya émission la biso Katia nini oyo ne pe bobetaka bien la bakatia so vendre le billet peta sala musane kitoko ndimaka na makamna nyonso bon bakatia vraiment o basala musala kitoko sepesa nga liboso non eza campion to voir donc ce que ça musala na ekabola nga fort ya mibale za nteroli fobo yepe so ça musala na donc kutana na kata na leli pema donc musala ya nzambe ya misato ezali nona junior mwana reino na ya yepe musala na pema donc matata na masa na ngai Chris magique musala eza bien na nzube fimbo nzube ata za kuna musala na etango asalaka donc ezalaka pema plaisir à tout na petit na ngai tombe maluku da lota mwana wana pe donc musique grave donc bango baba sepesa ngami merci na kata musala oyo yo pona oyo kikachar oyo nini e apporter la yo ya malamu tango vanda kolobi te ngana otika musala ote donc musala a partir o banana banango tala lelo pona koma Robocop eza grâce à musala boye nini penza oyo kolo bana ba internet musala oyo pesa te musala o pema premièrement et puis ça le coup na ba niveau mo na ndenge mo donc ya sakana te donc mutu bakokange mpe na la polisi na komi wana kaka na elongi nanga pamba babimisi mpona na musala oyo ya mibale epesinga su musala oyo lelo nasalaka peme lesaka famille libota donc eza musala mo malamu lelo mpe lelo so nake na mboka libanda eza te na kelo bao ngai nani te bango baoyeba deja ke Robocop ye waye po bamonaka deja balema baimage mambo ebele donc musala oyo na lelango fort te sport ebansinga fort na monde sikoyo nini okoloba na bao balingaka Robocop okopesa bango comme nakoloba bapesa confiance na nini basatendre to mpe na nini mpo na yo mutu na bango na baoyo balingaka yo bao balingaka ngai premièrement base batya na base des millionnaires bozala toujours à l'aise après mambo nyonso naza na biloko ya bien nasalaka boyebi ngai na mutu baniveau te ngana bimisaka biloko ya sika donc babiloko ya sika ekoya etake papote da Jamaïka nayebi na osepesa bino nayebi oreklamaki mingi na obeta mingi bato bazanga kisi me bato bakisi ya makasi wana tu o bolingaka botanga bakomona bango na babeta bango ya liboso zomi de kibambi ya yekuti tika koloba na yo te ya liboso obina kotika émission nanga oyo penda yo beta mabokoto koloba na ye te tiata zomi mu dans senti ana senti te sikoyo otya na obeta ye mpe na obeta ye na obeta nayebisi yo ke sala liste ya bato to bakanakisi makasi na lwana nano obeta bango so nabeti bango na micro nayebisi oyo nabeti da moko ntina sisi bango nyonso nabuka libende wana melaka na babuki yango na kingo wa c'est que makambo c'est que namoni penda confinement o sali pa mosala na bandoki nyonso batelemi ozobanga no tozo signer bango nyonso naza prêt ya makambo nyonso naza prêt pema na préparer na ndenge ma mabe babiki kaka mpo mambo ezokumela
mais naza pe kaka na préparation yo ne ponaka o bona o bangaka bango nde otanga bakomona bango yo poni otie na yebisi bango na kobeta bango mpe baotala image oyo bakomprendre ke moto alobaki aza na kanda mpo makambo so efungami na kobeta na okongo naki kobeta bato moko boye kuna basala invitation ye seigneur abeta seigneur acha matete na misu bavosi bakoma bango na bosa bango mpo baa bango mpe makasi te baa bango mpe kitoko te donc mwana ntango bakoma bango eza te mais seigneur na acha na oke kuna kobeta bango invitation batindaki kaka nzela nde ekangami baa beza ko bokope piti ebela bakope oyo deja nazongi na esi kobeta awa donc mpona minute oyo naa na bainvitation ebela bapays donc fo nabetabeta libanda ntango nazonga boye na beti nani zombi nazwi senti na mo otambola nango nde ezalaka kaka donc abeza senti bana basengaka senti nayebi te so osolola na bana to nde bana beza senti mais bango bakima ngai le jour moko te batyanga na bango bakima ngai sikoyo ngai nakomi na mposa kosenga so baboyi ngai nasenga natindi pibiki kosengelanga motu pibiki abeleli o bokopi nakingani batie lobi na beti Quand on a fédération na bino ya Angola, fédération Luanda, ezoloba nini na ba condition. Surtout bito vanda pena tozotala ba condition oyo bosalela mosala eza yango te. Iloba nini koloba pena na fédération, pesa pena message na yo na fédération par rapport à mosala po ba condition physique pesa bien senga rapé condition ya mosala ezala bien. Parce que bino boloba nini po na fédération ni mtesimi ba. Sur ça pour la fédération matériel eza libanda oyo esengi kota awa na kati ya mboka mpona baentraînement mamu na biso nyonso mais l'état Angola azopesa biso nini cher mpo biloko ya eza biloko oyo biso tokoteka te eza biloko oyo biso tokosala entraînement mais l'état façon azopesa bataxe nango eza trop cher yango moto esalaka biso boye tozalaka toujours na se wana nde sikoyo fo l'état ayemeka kokela biso mawa adimine taxe mpo babiloko eza ebele libanda pema biloko eza ebele libanda oyo eza biso tokotravaille nango lelo oyo tobunda na yango esala bien mpe na kati ya Angola l'état ya Angola bolimbisa bopesa biso ata chance ya kozwa biloko wana na pui moko ya se ekóma na mboka mpo lelo tosepelisa mpe bana oyo ya Angola na ndenge ya bien mpo kati tobundaka kitoko me biloko tobundela yango eza na nini moko ya bien te donc na basansi wana l'état mpe mameka kokela biso mawa esala biso bien fédération ezango na problème te ezaka problème ya l'état. Ok, merci. Problème n'est pas le cas dans club parce que le club est comme séparé. Vous avez bien ensemble. Na bazombi de kibambi. Vous avez ensemble. Na oh le club est cabani. Vous comme na batuya. Oh bango papa maintenant. Oh bango zombie passe la température. Pourquoi va problème mais le cas na câble bongo bino ba oh bozoya. Exemple ni borotika so bomo na ba mikolo bazo bonsa. Non, pour na ba club, ça ba club est cabani te. Zombie azali na club ne depuis Congo température. Ya azaki nanu na union siko tanga monitane koki ya continent nzela na ya tapaki ndaki na bana na ye o ya ye a forma izate club de kabani union zaka union etika la union kabana wate soko lembi okei bato ba continuer ba o kabana evite so bani miso kabana union zaka union ka ndeto za tapatine eza zombie nde akena bato na ye pa azaki na bango au club des aïe depuis que la zombie tebaki derrière Azaï président na club ya Congo azapi président na club A ya kelme zalaki ki ana préparer ba na endinge zalara nde azaki na union mais aki déjà na ba na ezati to kabani union zara union okope sa numéro de téléphone ba odo so monde entier par-ci par-là ba benga on a numéro na ouais ba o to balinga roboko papa da Jamaïca moka diandi numéro na ngeza plus 244 931 814 3CD 0 0 244 931 814 3CD wana uzaro boko papa de Jamaïque hata na WhatsApp hata na appel normal ou appel numéro na celle.
Merci beaucoup Robocop pour mettre un peu que solo là parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre mission. Tout ce sur la naïma qui a mis un peu copé sa biso aux aliments biographie. Bah Robocop soit marié ou pas, bah Robocop à fiancé ou pas, bah Robocop a outil na famille ni yemoko a s'occuper casa quand il y a ni botana bango papa na maman baza puis aza régressado Robocop aza nani tout mais quand copé sa biso un peu biographie na botami na famille na libamba toza 6 na libanda papa botaki moko tosali 7 toza 4 mibali 3 basi ngai naza 5e na libota ya mama leki ala ndenge ya mobali aza 6e na oyo mwasi ya libanda aza 7e nkombo ya Robocop pop ezali Mwakadi Andi Tambula wana nkombo ya famille oyo ya biso awa na Angola eza famille mosusu eza na Angola mosusu eza na Congo ndenge ezalaka kaka mama mpe azalaka na Angola me alemba na ye azonga na ye yebi kaka mboko nde ezalaka makambo nde ezalaka na mboko oyo daka kopasipote nde babuzoba te ndenge azongelaka ya famille eza ya 7 personnes Robocop abala te Robocop aza na libre aza na ye moko na pale na ye te abota te botina te bota te po basi bazolanda mingi tozolinga kobala pe te po omona succès nanu na garde na succès na nga sinon te so na boti succès aussi la mosoko bandokanga nga mo bacontrôle moko boye yango olingi nobota non so na bota bobosenga bongo boyesangaki na bota mpo na succès mais nebele ya succès nango na bota te po kobota eza nango problème te atala mpe moto obota na mokili eza bien te eza te boti de botiki okie boye donc moto na ndenge alingaka mema vi na ye donc na part nanga mpema alingaka so na boti na mwasi seke ye nde mwasi tosala neve yango moni donc nalingaka omipesa mingi te na buzoba po so olandi succès mpe omona bana lelo bakomi oyo boye eza bien te yango moni na se constataka mwasi oyo omonana tovivre na ye tocontinue ne chemin ye nde tobota na ye bana nyonso. Merci beaucoup Robocop, le bel abisso vraiment Robocop et le roni ne salo que le lo okoma Robocop olanda nani na bakachar américain to pe na kacha bakachar américain nani se pe sarayo oyo sala ke ovanda robaka un jour nzambe ya likolo sala ke na koma lokola ye wa na bakachar américain mto asepelisanga lokola Goldberg azate da base wana pe maso na moni Goldberg donc nga na katani mpo nga na koli pema muke na koli munene ete me tumemi baya bende na nsima wa Goldberg wana donc Goldberg pema na lele fort na landa pema Goldberg na banzoto na basansi ya bilo mosusu so landela ata ebundeli na ngai lelo moko nasalaka ezalaka ya Goldberg mpe nayiba nasala yango na bandenge na ngai donc Goldberg lelo lataka bamasque bato bayebaka oyo te eza le mystérieux te inspiration ya bamasque wana ya kobibomba ya kokoma ndongo okomi wana nani moto apesaka elengi wana wa sikoyo inspiration ya masque wana sikoyo euta sikoyo na afrique inspiration ya masque wana euta epa ya siboliti wana sikoyo depuis moke na ndolanda siboliti wasei wana basei wana pema petit moke ata toolanda siboliti nga mpe ka image masque sikoyo na banzoto na olanda Goldberg na baprise mosusu anda osala donc siboliti. Merci beaucoup, trop cher internaute. Au mot de la fin, Robocop na ba o badinga comment dit le baya suka na ba mbote po ba o pe ba sukela ko bazali et senga mo ba base atana ma petchose arana etanga ta komona eso ba radizo bika ba mama nyoso na bebi nombote ezara bongo tioza star. Ouais base bachana donc base bachana président Lukombo massacre donc on est ensemble on est là bino fort Robocop papa de Jamaïque et puis massa na ngamo ya soutenir ngana mamunyo surtout les dessous donc les dessous et pas monter madame parti qui dessous massa na ngamo kusé bosan dans yé paiement de tous les temps mon vieux est trop vode na bosan était père na ngamo ya molimo ya mamunyo surtout vieux pita qui kalamba de papa wemba donc et pas na paiement suka papa na ngai rei nonai na nonai junior donc
On est ensemble, Ante Oli Fobo, Chris Magique, Chris Malebou, Tombe Maluku Daluta, Massananga Grand Lité, Ibanda, mon maman. Donc, on est ensemble, donc, Batou Nabaki Kombote, donc, tous ensemble, Talarana, Moutuna Robosana, Djoube Fimbu, Sususiata, Kole Koulouzou, donc, Jenita Malenga, et Manalo Bamtou, Zate Talara, on a TV, Jenita Malenga. On est ensemble, tous en abino. On a bossé Routi. Routi, Talara, Katia. Donc, passez belé. Merci beaucoup, Robocop. Merci à tous mes fans et à tous les vrais de Chalimère d'Angola. La Pessibino Bambote, les amis de Chalimère d'Angola. La Katia Groupe Nanga, la Pessibino toujours Mbote. Jirbo Mouzombo, mon Bombo Zombo, donc Chalimère a Pession Bote. Papa Nanga Machuda Manangi, Babi Bossi, le Lobina, au Télémanayo. Azate Chuda Men. Il y a pas soit bien à Choucha d'Imière. Choucha bien, Machuda Manangi, des gros bisous à toi. Et je dis encore merci Nangai, Nabao, Badingaranga, cerveau moteur, ingénieur, bravo, Napesio Bambote Cité Ali, au sud de la République. Pourquoi pas arrive Kono, Babi Zambé, Aloyembo, Rive Kono, na Paris, na Minito, Babi Suisse, Paris tombé, pour y arriver Kono, Zalo, Zopé Sabarono, Soli Boma, Babi Kalate, tous on dit ma sapologie, avec Spirit le roi. Le king, il y a royaume qui m'akuta, rive kono et je dis gros bisous na ba onyo so yangai Bernard Bissalo babi ba mbote zara bien na msalo so to pesa mbote et kendara toujours kitoko la mujinga Mr Badjo bonne guérison à toi mon papa na pesi mbote pourquoi pas babi yontika l'homme qui chera mal solo bembi l'homme de ma vanga un vide doge Choucha de mère appelle sur les grands bolets ouais yamba bazo yamba zo kanga koko boko majoye qui moi qui n'a pas si non so bambote ba on so baninga chanya na telema non pour mikolo yonde merci na merci na papa maman si bonne lamba qui to roboé elle a dit Choucha lumière na compagne qui bana poto baninga Choucha la taragitoko on y a toujours big mama na bino azara toujours bien babi moi na suka na bango ya ba journaliste nyonso ya ba chroniqueuse nyonso Choucha zana moi na suka na bino nyonso na o robima lobby ngana toujours na sima na ye donc merci na ba onyo so balinga biso cerveau moteur on se retrouve à la prochaine.